Saratola TV. Bofandaki ebele ou bien bozaki 3-4. Omonika mutu moko abimisi li solo ya batu o baza place bino bozate. Il faut faire attention avec cette personne. Souvent ce sont ces genres de personnes o ba poussaka batu ya koloba mabe. Elle a koti bino na kati ya ben ya li solo. Amonike siko pena li solo de komi malamu. Akoki ko banda enregistrement na ye. Saratola TV. Batu wana bazalaka na bandeko. Bazala na ba famille. Bazala pe na ba connaissance. Bazala pe na batu moko boye. Pensez-vous que mutu o fingi mama na ye ou bien yaya na ye ou bien ndeko na ye akozala nesengo na yo? Bazala la nesengo na yo te? Saratola TV. Regardez toutes les personnes qui insultent le genre sur la place publique. Bloc Nabango et Zala Moko. Chez Mama Bekam. Saratola TV. La chaîne qui assure, Voilà, mesdames et messieurs, Bandeko Balandia, Top Media Télévision, Bino Baye Bokolan l'émission, depuis Saratola Télévision, soyez le bienvenu. Moi, c'est votre frère Tadingalapa. Le devoir m'a encore appelé, Isaka 3 Nabino, de vous servir comme il faut. Yako Kopé Sabino Makambo Bolinga Kaming. Nous sommes lundi aujourd'hui, dans la République démocratique du Congo. La terre tourne, la réalité change. Nous là aussi on avance, nous faisons notre travail. Objectif est à Mokoka juste de atteindre Barwana, Onzambe doit Tchelibiso pour Kolongola, lutter contre les antivalaires. Voilà pourquoi cette émission s'appelle le code de bonne conduite. Le code de bonne conduite à Mokolo Alelo, na kantina attaque, vous avez compris, vous avez senti que papa t'a dit Azan a besoin à l'Oalisou Makambo, à l'Oaki, na Ange Mosous. Par rapport à audio oignon sont ébimi sur la place publique. J'insiste. Maman Silla à l'écran à la télévision pour dire que les comédiens sont les hypocrites, entre autres Yemoko. Aujourd'hui, je vais donner raison à cette maman. Mais tout au long, il y a émission où vous comprendre pourquoi je dis que non, ça y est, raison. Et je comprends les sous sur quelque chose. O bakolo baloba ete mbuma oyo e kolia lidesu e uta kaka na kati ya lidesu. Nous allons parler avec vous aujourd'hui, mesdames et messieurs. Je serai très large avec vous pour nous informer bino, pour nous tout ça la analyse oyo ensemble avec vous sur les enregistrements Yadada, Palmiche et puis Davina. Après étude, il y a faisabilité, il y a mambo belé. Après quoi analyser les dires de tout un chacun, je ne peux pas confirmer. Mais nazo soupçonné comme si Mpukwa Mabe Azaka et pas Yabango Misatu. Ouais. Mpukwa Mabe Azaka et pas Yabango Misatu. Yango, je vous ai toujours dit, ba maman nanga, ba papa nanga, ne, il faut jamais faire confiance avec une personne oyo oyebite beaucoup talanaye kana ba tournage, ba matanga na ba fête. Il ne faut jamais se faire ami avec mutu oyo que il faut bobo zalanaye na amour par rapport à musala. To solana bino na émission oyo. Ouais, Toko Solana Bino na émission. Mais avant de commencer cette émission, vous savez, depuis 3 jours déjà, votre film Le Mal dans le Noir, Ezali na terrain déjà avec Maman Dinana. Na kanisi, je suis azochi la biso moi ba vidéo ya Mekiel Likolo. Pour nous l'axabino était filmé wana Le Mal dans le Noir, est déjà disponible na DD Télévision. Allez suivre ce film. On a aujourd'hui 4e épisode et quota. 4e et quota, si je ne m'abuse pas en tout cas. Ezali, les sons mobiles, Ezali, na katia film. Maman Dinana, Azu Bouchon, a tindikango trop loin.
trop loin en tout cas. Il faut avoir une tête pour bien réfléchir ainsi. Que le bon Dieu vous bénisse. Nzambe a continué à couper sa maman au makas, va continuer à ça plus que au bamo bazo kosala parce que au lelo bazo kosala eza makambo oh il faut République démocratique du Congo à sala kayango avec ministère oyo ezali en place pour accompagner les artistes j'allais dire na makambo na bango basalaka mais maman bazo sala ngo des fois na ba moyen de bord na bango ba moyen ya pasi na bango bozo mona eza na mususu ba tournage mususu de salemi en Europe mususu salemi awa c'est pas facile en tout cas maman dit nana la douce que le bon Dieu vous bénisse encore une fois non on a fait filmer et ils ont kenango bien quand ndenge donc ekendaka na yebsa kabino maman dit nana bino nyonso ba concurrent na bino ezaka musala ezalaka ba caméra et puis c'est tout. Donc Nzambe a continué à combattre la bino et aussi vous savez la marraine Bellevue, elle avait écrit après film belé oyo ezo ki succès makambo belé oyo ezo ki succès bongo maman Bellevue a yaki ko proposer biso série na kombo il y a l'argent. Après, le monde a yeli bino na série na kombo ya l'argent. Qu'est-ce que ça veut dire l'argent? Mes frères et sœurs, lobby premier épisode et Kotaki na lobby na Bellevue télévision. Si vous voulez, il y a connaissance, il y a malamu, sagesse, il y a bien, de bien comprendre les choses. Allez suivre ce film et vous ne serez pas dessus. Vous ne serez pas dessus, ça sera quelque chose de bien. Ça sera et transformer même vie sur tout le plan. Et aussi, allez vous abonner. Presque 230 000. Gloire à Dieu. Allez vous abonner massivement. Maman Bijon Ketani, je vous dirais un grand merci infiniment, maman. Ouais, un grand merci à vous, maman Bijou. Un grand merci à vous avec papa Jean-Pascal Leka. Que le bon Dieu vous bénisse. Namboka Bapaya. Maman Zouzoué, papa Noé Mabakala Nzenga. Mère ba triplé, Nzambe Azala Nabino, Nzambe Abomba Bino, maman Deborah Lubanda, Kilo Mère à Calgary. En tout cas, Nzambe Azala Nabino, maman Émilie Setimaïnga, que le bon Dieu vous bénisse. Bertin Konembongo, propre, l'infirmier clinicien depuis Montréal, na Canada, wana. Nzambe P, à mon ami Sala Nabino, avec famille Nabino. Un grand merci aussi à toi. Maman Émilie en tout cas ONG La Vida Ezana Kinshasa ou publicité pe ezo le kana Top Media, c'est-à-dire vous qui avez le moyen bamako kimo pour nos sungabano batika de laisser personne de minute ana au ben numéro na spot ya maman Émilie ezo le ka awa vous pouvez appeler pour nous soutenir bango, ça sera quelque chose de bien. Aurélie Mafuka yaba Aurélie, que les bon Dieu te bénisse maman. Tata Poefa Pekato, Jenny Beta Industriel. Voilà, tozongana nanzelam ya machine awa. Tozwana no élément oyo, ya film nabino, ya série nabino l'argent et puis on se retrouve tout justement après pour que to kota pena na nzoto ya émission nabiso. Merci. Saratola TV. Mais moi, non, moi, je suis la jeunesse nyonso ya Bellevue. Atika na enda kwa kiloko tanibala place moko. Pas biloko ma beko bimawa. So ebe to ça batuno ba ko c'est l'ambition. Balo benga bango. Di. Otinde biso moi. Madame. Bato chama ya français lingala mama. Na
Lingana sabola, évidemment, on l'a sabola. Est-ce que j'allais adorer? Yango na Moi, maman. je sais quand tu parles lingala, tu saboles bien les gens. Na banga tu pour lingala français, maman. So tika ngana lingala. Soli na yo, alors tant aux décision, il y a pas que non ngam na liesa. Pour yo ça que l'autre. Ngam na liesa, ngam na sala nyoso. Là, tu vas montrer moi un peu, parce que je n'habituais pas au français. Tu vois, moi j'ai travaillé trop à côté des mangas là. Moi, je suis un peu de moi, ça y est, avant. Nous parlons de la grosse affaire, ça m'a sangaté. Na on dit mangote. Maman, tu peux baisser mon N'importe quoi. Tu cherches à me distraire, ma belle. Ma belle, tu cherches à me distraire. Mon argent, la menteuse. Yo so ça na pharmacie, ngas ko fera ça na petit. Mais non, parce qu'on fait un exemple non, sur base de quoi? Yo so ça na pharmacie, donc on a ça na boutique, on a salaire dans les à $70. Monsieur, vous êtes lui, hein? Vous êtes lui, hein? Vous allez rien faire. Non! Quoi, c'est quoi l'histoire? Monsieur, l'argent ou rien? On sort pas de cette maison sans l'argent. Ce sont tes enfants? Tu peux crier sous les enfants de trucs comme ça? J'ai crié pas. Va faire ce que tu as à faire, c'est bon. Bambo et le cause alcool mais ça. Et puis billet yo moko tinda mbo kuna mbo ba ko peso te ya simba mama eh de no yo ko zongo tindi kuna na mboka mutu aya. Saratola TV. Voilà, de retour sur ce plateau, mesdames et messieurs, j'ai l'habitude, Yahweh Sabino était à Ouatochaka, justement les extraits. L'intégralité, il y a film Oyo, beaucoup notable on a Bellevue Télévision. Jérusalem, Bissika Boni Bokozwa, ma réponse à votre question, Nabino est belé. J'en profite avant de continuer pour dire un grand merci à toi, Lumba Lumba Sierra. Sierra Lumba Lumba, en tout cas, elle est parmi bandeko oyo pe babuka mabolongo na bango pour la musala na biso to salaka o ekinde liboso. Et des fois elle azwaka en charge ya ko partager les émissions, c'est quelque chose de bien maman, même si vous ne donnez pas l'argent, mais déjà so prier et les kimbongo, déjà so ko partager et les kimbongo, que le bon Dieu vous bénisse avec toute ta grande famille. Cette série est déjà disponible dans Bellevue Télévision. Pour la grandeur, ampleur et la série Oyo, vous devez entrer en contact avec le Saint-Esprit. Pourquoi moi je vous dis ça? Bellevue, si vous regardez bien ces produits, Oyo a diffusé na chaîne nae. Nyonso et Kendaka Dijar, prédication, évangélisation. Tout un chacun de nous, le bon Dieu a pesabiso chaque moutou likabo nae. Nzambe akocha likabo mo bwekati na yo. Amoniete par exemple côté les misayo na cher. Et ko marché te azuka na coin place yo zalaka soit oteka bilamba soit okataka fumbwa soit oza coiffeur. Azuli kabwana atie katina yo ba enionso bazo ya vers yo wana ozo évangéliser. C'est de la même façon avec cette dame belle. Évangile na évangile. La série qui venait de finir, Le Monde, une série très pédagogique avec des enseignements. Lorsque vous suivez ça, vous retenez quelque chose de bien. Et aujourd'hui, c'est l'argent. Tout un chacun a dû définir mbongo na marque nae. Mais ici, auteur, il y a série Oyo qui est Bellevue. Espérons que peut-être à définir mbongo autrement. Contrairement à ndenge bandeko ebele bazo kozela.
Et c'est une machine de production Bellard. Je ne viendrai pas ici pour inventer le nom de Bellevue, ni le nom de maman Dinana, encore moins celui de maman Ursule Péchanga, ceux qui bazoko sala musala o donc singalité. Parce que nous voyons de l'autre côté le mal dans le noir. Maman Ursule a mouillé bilamba naïe pour donner le meilleur naïe. Si vous venez Dinana également, ce sont des femmes au bazoko bunda na degré encore impossible. Et à travers Bango, na komi ko définir vindenge mosus. Contrairement à Obato Balobaka ete basi batonga mboka te, mais aujourd'hui ba maman bazo tonga mboka. Bazo pesa bato vie. Allez vous abonner massivement, vous ne serez pas dessus. Tozongi siko awa na maman na likambo oza. Moi c'est presque tous les jours que les gens m'appellent. Presque tous les jours. Bande konanga affaire oya ko enregistrer bato. Souvent les gens hier, babana que l'on été batou basala rango ezalaka ba chroniqueur, ba chroniqueuse, ba journaliste non. Même les comédiens basala karo. Même ba oyo ba personne publique te basala kayango. Mais eza eloko ya malamu te. Eza eloko ya malamu te. Et aussi mes frères et sœurs, si vous arrivez quelque part bofandaki ebele ou bien bozaki 3-4 omonika mutu moko abimisi li solo ya batu o baza place bino bozate, il faut faire attention avec cette personne. Souvent ce sont ces genres de personnes o ba poussaka batu ya koloba mabe et à côté bino na kati ya ben ya li solo amonike siko pena li solo de komi malamu akoki ko banda enregistrement na ye po o bino bokoloba ezala lokola na bega ngoni o bino boko prononcer na minoko na bino o bokoloba ezala lokola matière mobwe o ye akozwa po a exposer et pas battre. Déjà la personne qui a l'idée d'enregistrer une personne pour donner aux autres, cette personne est comparable à Muto Azochi la Muto poison, Muto Azo yina Muto Azo kosala complot ya mabe. Parce que les audios, les enregistrements, on a souvent pour construire bande comme sauté. Mais c'est plutôt pour une confusion entre les amis, le frère, la famille, la relation. Ndenge mokona oyo e utaki ko komela biso. O donc komi lelo ba victime ba fingami à l'occasion de rien. Vous devez faire très attention, vous devez regarder là où poser vos pieds et aussi éviter de trop parler. La bouche qui parle beaucoup ne manque jamais le péché, s'il vous plaît. Moi je commence à avoir le cœur de fois et comme il ça l'a passé. Bino vous comprenez, l'objectif c'est de nuire na bateau na tangela bino ba komboa. L'objectif est de nuire Bellevue. L'objectif est de nuire Dacosta. L'objectif est de nuire Dinana. L'objectif est de nuire Ursule Péchanga. Surtout Batouana Misadou. Batouana 4 pardon. Bazana ba visère ya ba dongolo miso. Il travaille nuit et jour. Il y a un papa qui m'a appelé hier, je n'ai pas bien saisi son nom. Abengi un appel normal, que les bons dieux vous bénissent, papa. Il y a beaucoup de personnes au Bayebike, Mabé Ezouta et pas prophète Patrick Mobik ici. Mais au lieu d'aller tout droit et pas prophète Patrick, Bakoluka moyen, baleke pas maman Sarah, réalisateur Nabiso Josué, Paul Lukamoye a passé message Mokoboui. Les hommes et des femmes locaux là, Badacosta, Bazara, na mokili. Na mokilité, mais na milieu, il y a un comédien. C'est très compliqué.
Et ça, là, ça ne fait pas avancer le travail. Il y a maman a dit ça sur le plan international. C'est comme ça que vous voyez, maman Oyo, bazoko bunda mingi. Mais ils sont consommés que par la communauté congolaise. Bien que lilo, to koma pe au mona mutu moko ba Brazzavillois pe baza moi ebele lokola ba melba baza ebele ba mamo ba benga kabiso ba balanda kabiso, ils sont tellement ebele. Mais beaucoup plus ezali ba congolais à Congo. Regarde comment le théâtre aujourd'hui est sylivalaire. Le théâtre est sylivalaire. La majorité des personnes, quand ils vous appellent, c'est pour vous dire, papa, total la sous télévision na banate. Total la sous télévision na banate parce que bon soto eleki n'importe quoi eleki. Et ça na bana mususu bayoko la kalingala na ba théâtre ya ba maman o ya ba papa o. Il y a une maman qui m'a appelé na Suède, hein, si je m'abuse pas. Abi bana na ye ba botami na poto ba koli na poto mais bayoko la kalingala na ba film ya Bellevue. Donc lingala o bazoloba na ndaku na bango eza grâce ya ba théâtre na ba série ya Bellevue do Salaka. Mais aujourd'hui nous là qui passons à la télé tozo kopé sabino nini. Pourquoi vous ne pouvez pas sanctionner? Pourquoi vous ne voulez pas agir? Pourquoi vous ne voulez pas assez que bisoto loba? Pour que lobby changement mon boy ekota na makambo. Je suis très heureux. Ce que je fais, natinda bato babazala ba enemité. Natinda kate ke mutu ayi na mususu. Natinda kate ke yo faut pas kotandre loboko na yo et pas X non. J'ai toujours dit nakati ya unité ne makambo malamu do salemaka. Nakati ya unité, oh ezali sincère, il y a l'amour. En tout cas, vous allez kokene musika makasi. Mais là où il n'y a pas l'amour, il y a la division. En tout cas, bobanda kosalaka cercle vicieux. Denge bino bato mayele bolobaka. Le théâtre ezokende par terre. Batu bazali susu na guwana te. Aujourd'hui, théâtre pour étaler ma bien. Il faut que quelqu'un aille à finga mutu moko boy alobela mutu mabe mo boy. Donc c'est-à-dire les insultes commis donc commis nango normal. Et commis nango normal. To normaliser nyonso aujourd'hui même aux ezali ya mabe. Tout ça c'est à cause de quoi? Tout ça c'est pour chercher quoi? Or ba mission na biso ezali ya koyaka côté qui la kabatu makambo ezali ya mabete makambo ezali ya bosoto te. C'est pas bien. Je l'ai toujours dit. Aujourd'hui, nous voyons des réconciliations, il y a des connexions de gauche et de droite. Oui. Elle bino bozo ko se réconcilier wana. Bosali réconciliation. Et puis batu o bino bo mema ki na kati ya saki wana na kati ya nzungu wana. Est-ce que besoin temps il y a qu'on réconcilier bangopé? Est-ce que besoin temps il y a qu'on réparer avec eux? Est-ce que besoin temps aussi il y a qu'on réparer avec votre Dieu? J'adore ça lorsque je vois tout baza ensemble. Je suis fan lorsque je vois donc batu nyonso baza na humeur mo ya kitoko. Si nous avons que maman oyo, si nous avons que papa oyo, nous devons toujours respecter maman. Hier, il y a encore une maman qui m'a dit, papa, ton émission, le cours de bonne conduite, ils ont tellement kitoko, mais papa, tu vas être au milieu du village. J'ai l'impression comme si aux autres ça va te belé, kanangambu, il y a maman bekam et tout. Moi, je lui ai dit oui, mais c'est là où se trouve beaucoup, il y a des anti-valeurs. Les anti-valeurs et belé, bazawana maman. Ce sont nos frères et sœurs. Mais mode opératoire na bango ezoko zala malamu te. Voyez bande konanga. Parce que il y a beaucoup de anti-valeurs. Nangambu wana ya mama bekam. Ce sont nos frères, ce sont nos sœurs, nous ne sommes pas des ennemis. Nalobaka ngo mettre fois depuis na bando sala makambu. Lit nanga ezalaka que les gens comprennent que yaya mabeza mabe.
Ezate que lelo po dinana achangaka ifona yana fingele batu. Ezate que po lelo Bellevue alinganga fona ya na humilier ba collègue na théâtre. Ezate que lelo po mama Kalunga abendanga pembeni na ye ifonga na ya nanu na diffamer sur Ursule Pechanga pour la facilité mon. Et puis ce système ici. Système Oyo eza et pas ba Congolais. Aujourd'hui, pour être utile, pour être considéré par un musicien, un comédien ou un célèbre Congolais, il faut la impoli, aux la malbouche, au finger. Regardez toutes les personnes impolies. Oyo bazo baby saba éducation ya bana na biso, ba famille na biso. O bazo vendre culture ya Congo na ndenge mabe. En insultant les autres. Botala bango. Ils sont tout. Ba sponsor baya kaka epa na bango. Ba partenaire ba kota kaka do epa na bango. Ba leader wana pe balinga ka bato abongo. Mutu modo ba no finga fali makati fingi fali. Pour objectif ne ezala ki faire abende pembeni. Musu fingi faire ti son objectif était pour fali abenda ye pembeni. Mais bino bozali ba papa ya bana, des responsables, vous encadrez beaucoup de personnes. Vous allez ba leader ya ba opinion pour que la jeunesse ait bénéficié nini. Pourquoi aujourd'hui quelqu'un qui insultait hier chez Ferré aïe et pas ya fali a poussé a tindika non, je n'ai pas besoin de ce genre de choses pour que la musique nanga ait avancé. Pourquoi lelo mutu moko dans bano finga fali makasi pour na komba faire a poussa ni pembe na faire donc c'est non, je n'ai pas besoin na teka bêtise na société et puis dans le monde na kombo ya Congo. C'est pareil, il y avait ce que nous voyons dans le théâtre. C'est pareil. Regardez toutes les personnes qui insultent le genre sur la place publique. Bloc Nabango ezala moko. Chez Mama Bekam. Bloc Nabango eza kuna. Siko boye psanga to définir ngonde. Bino bo sepela kapena. Garçon mo boye aleki abani ko finga nzoto ya yo mama. Abandi ko détailler ndenge ba organe na yo ya nzoto eza. Ça vous fait plaisir comme ça? Ça contribue à l'éducation ya bana na bino. Vous sentez comment mutumo boye aye abandi ko finga tata ya batu. A oaza muninga na été. Pour atombola justement Mama Bekam. Et ça la bino ndeni. Batu wana bazalaka na bandeko. Bazala na ba famille. Bazala pe na ba connaissance. Bazala pe na batu moko boye. Pensez-vous que mutu o fingi mama na ye ou bien yaya na ye ou bien ndeko na ye akozala nesengo na yo? Ozala nesengo na yo te? Batu lokola ba mama top. Akotikala ka ko jouer et pas ya mama na biso do Bekam te. Et ça manque à gagner pour la maman Bekam. Parce que ce qu'elle fait, c'est un business. Le coup la maman Kalunga, je ne pense pas qu'elle a joué. Et ça manque à gagner pour un business. Pour Kalunga, azalaka Kalunga. Ata ozu mutumo za à peu près le coup la Kalunga. Kalunga reste Kalunga. Maman Milo, est-ce qu'elle a quoi que nous jouer? Non. Alors qu'elle était. Ata ozu mutumo le coup la Milo, mais à côté sa Milo té. Ata ozui mutumo lokola Marina là-bas, mais à côté ça lokola Marina là-bas. Ata ozui mutumo lokola Alain, mais à côté ça lokola Alain te. Ata ozui mutumoko lokola Aziza. À côté ça lokola Aziza te. La vie c'est comme ça. Tout ça pourquoi? Mais aujourd'hui so tangi na ba maman o ba jouaka. Des fois, et pas maman SB, maman Bekam, ils ont la facilité à que jouer et pas Batouana Nyonso. Okomo a que jouer na Dinana, a que jouer na Ursule, a que jouer na président Elombe, a que jouer na président Bodo, a que jouer na Bobo Manoka, a que jouer na Adaï Lunga.
Ils ont cette facilité, Yakokende. Mais un bon nombre, moi je peux dire sur 100%, ils ont 95% qui ne partira pas jouer et pas maman Beckham. Ils ont une réalité. Ils ont une réalité. Et posez-vous des questions, pourquoi? C'est à cause qu'il y a anti-valeur oyo et lingiye tout autour nae. À cause qu'il y a anti-valeur oyo de lingiye tout autour nae. Bazwaka santé te na kati ya salité. Na kati ya salité so solo mabeza salité zali. Solo wana ezo vimbisa onzoto. Kokata que je suis en bonne santé. Non. Okoza munene mais ozana santé ya mabe, wana santé ya maladie. Il y a des choses qui vont très mal. Des choses qui vont trop mal la vie na yo. Mais toujours quoi apparaître que je suis en bonne santé. Non. Notre intérieur et l'équipe extérieure nabiso. Dans la vie d'une personne, il faut beaucoup plus travailler sur ton intérieur que l'extérieur. Parce que eux, ils ont emballage ya pamba. Emballage ya pamba preuve erezalaka soki maladie ekoti na kati ya nzoto ere bimaka na emballage oyo okomona mutu afane okomona misuninyo se kauki okomona mutu azangi forme. Voilà pourquoi nous devons beaucoup plus travailler na kati ya intérieur na biso. C'est ça. Je les ai dit, j'ai toujours été au milieu du village. Mais sauf ngai na boya ka ba pratique ya mabe oyo ezo entouré maman na biso. Moi quand je fais la promotion de dinana po bato bayo kanga bien, est-ce que il faut na finga yekaka? Non. Est-ce que il faut na s'attaquer na bato baza pembeni na ye? Non. Mais regardez aujourd'hui qu'est-ce que babandeko na biso bazo luka ko sala, c'est-à-dire mutu nyonso akoma na ye na facilité basomba ye. Et puis le mal répété, il y a Internet. Je dis le mal répété, tout il y a Internet. Bazo ko entouré maman nabiso. Après analyse mosu na salaki, je me suis dit eza ba oyo ba mona ite soit fani pemeni na Bellevue, ah ba no kokwa ko finga te parce que ye vitamine azwaka na mafinga. Soit fani pemeni ya dinana a olinga kutu teke ba finga motu na kombo na ye. Soit fani pemeni ya Ursile ye kutu do benga na téléphone lui na ligne na ngaiti. Alors place au tokoki kokino batama eza wana. Parce qu'on a souci nanga ezalaka ke ba comprendre que ndenge toza bwe toza na ba famille, toza na bana, toza na ba yaya, toza na ba leki, toza na ba connaissance. Batu o nyonso bazo finga na kombo nanga. Ezo pesa image nini na vie na parcours nanga. Papa, tu peux faire au cause na parcours mo au sali 40 ans, 50 ans. Il y a carrière. Mais à cause de eloko mo qui na carrière non nyon so na ba fini. Regardez aujourd'hui à quel niveau ba komi ko kitisa pena mère na biso ti na niveau ya bano baza bana na ye. Ba oyo ba koki ba mpuku ba koki koloba te sur le plan professionnel na ye. Mais aujourd'hui ba komi na audacité parce que bozuye bo mesurer ye na biloko wana bo tie niveau moko. Bo étaler. Et ce sont les antivaleurs que Ngai na télémélaka. Quelqu'un m'a dit l'autre fois, mais et pas maman Bellevue pe bato ba finga kabaza na yebisi atinelanga lien moko. Atangelanga ta ba komba bato misato. Oyo et pas Bellevue na dit na nana Ursile bazo ko bebisa ba réputation bato na place publique. Quelqu'un m'a dit c'est maman Moluba. Mutu moko a yebsinga maman Moluba. Oui. Maman Moluba azo finga ba bêtise. Moi, t'as dit, et le qu'on a na salate na vie. Je croisais Mamou Moulouba. Elle est venue place Bissot au travail. Je lui ai dit, Mamou, arrête d'insulter les gens. Tu défends Bellevue, arrête d'insulter les gens. Tozoko ma bisonio son dengue moko. Nga na sa ligne derrière le bêtise. Moral nanga ezalaka ni conscience nanga ezalaka à vendre pour que une personne aille à son bango. Non. Je suis comme ça. Et je fais ma vie comme ça. Je lui ai dit ça, N-O-N. N-O-N. Et après mes informations,
mokolo kombo na mokolo batu na batu o mamu aloba na komona bango babenga déjà mamu. Non, tolingi de l'okwanate. Si tu veux parler de nous, faire connaître ma produit nabiso, teka image nabiso na ndenga malam et non dans le bêtise. Je comprends que des fois certaines personnes bazo pesaka oyo bazui na ba parents na bango na ba vie na bango na bandaku na bango. Il y a des enfants oh lelo tozo komona na ba etando ike kokola na bango pezala ki bien te. Biso nyonso tokoli mabe, tokoli na souffrance. Tokoli na ba misère moko boye, tokoli na kozanga peut-être pantalon, voilà. Mais sur le plan moral, tokoli très bien. Je suis dans une famille pauvre, physiquement pour le monde, mais spirituellement ma famille est riche. Parce que ba orientanga kitoko aujourd'hui, j'ai fait la fierté de mes parents. Ya batu babo kolinga. Mais eza na batu moko boye kokola ne nyonso depuis batu baye akoli bongo ti azoya. Donc il a raté l'éducation à la maison, a raté na église. Imaginez-vous soketi na église mutu doit rater yango. École a raté yango. Mutu wana ako koma ka ndenge bandeko na biso ebele baza. Eza na ba frère misusu toza na ba numéro na bango wa total naka ba statut. Mais des fois quand tu regardes, tu regrettes. Non, ce peu là au fandi na plateau, tu fais tes analyses calmement yaya. Mais RPNA au comité na niveau au kozo nzoto ya ndeko no mwasi. Au kokoma na niveau au lukako détruire X pour ça la plaisir na Y. Yaya, école yo ne lamba éthique la de éternel. Ato sengi pardon. Bateau bana mémoire a bien barbosa na ngote. Ne cherchons pas à faire du mal aux autres, aux uns pour plaire aux autres. Papa, chaque chose a son temps. Chaque chose a son temps. Qui aurait cru qu'aujourd'hui, na Congo, on pouvait avoir une fille qui s'appelle Gomez, a sali parcours ya mokie, mais CV na ye aujourd'hui. Ezo le kaba CV ya ba comédien nyonso baza na Congo sur le plan international. Qui? Personne. Personne. Regarde ce qu'elle fait na Nigeria. Regarde ce qu'elle apporte na Mboka Congo. Mais Batouba Bolobelango te le contraire et comme on dit l'icho. Baba no fingaye. Eh, sur le plan professionnel, ndeko wana aza pena na CV. Hier c'était tout le monde a eu ba eni, ceux qui ba eni bedo, ceux qui ba eni bedo. Mais aujourd'hui je suis fier de voir Grâce Lozolo jouer avec Enis, ceux qui nani et do ceux qui nani na binu no bobenga kaba comme on a bango na mais très bien té. Na moni ceux qui na tchukuru, ceux qui na tchukuma, ceux qui mais ça fait c'est le Congo qui gagne. Et pendant que Bino boit la distraction ya koluka kofinga bato zo kaba vu sur la place publique, les autres avancent. Les autres, mes frères, sortons, Tobima. Toyo kana nabino audio oyo. Tozo kango ensemble nabino. C'est par là que moi ngan noluka osala analyse nga. Dada, Palmiche, Davina Apwa. Vous êtes tous Nande Bozalaka, Badacosta, Badekor, vous êtes tous les enfants de Dieu. Vous avez été créés par Motoyo Asalanga, Asalape, journaliste et Moussous. Conscience et l'équinyonso. Mais nazo lingato sala analyse yo ensemble nabino. Tout ça ensemble nabino. Je vous aime beaucoup, mes sœurs. Davina, l'autre fois, je vis Davina. En tout cas, c'est une grande dame. Oui, une grande dame.
Des fois, les gens, bah, mon abatoka na télévision, à mon yeka na télévision, à pessier couleur mon bout. C'est une femme. Et puis, moi, c'est Abato. Elle mérite le respect. Palmiche également mérite le respect parce que c'est une femme. Et puis, moi, c'est Abato. Dada également. Bazo mériter respect. Azapé moi, c'est Abato. Maman, ban Abato. Mais est-ce que bino moko bozo komi pesa respect on a oh il faut bato ba pesa bino ango. Aujourd'hui, je vous dis, vous les comédiens, même lorsque vous arrivez dans vos tournages, vous devez faire attention. L'objectif, c'est de nuire. Laissez la place à Banti-Valère. Suivons. Déjà, Awa, la personne qui parle ici, il paraît c'est Davina. Il paraît c'est Palmiche. La personne qui parle ici, il paraît c'est Palmiche. Elle parle avec qui? Et pourquoi? Moi, des fois, je me pose des questions. Pourquoi lorsqu'il y a des choses, il y a ma béboé, la majorité de personnes, vous faites confiance, c'est parce qu'ils font bien le travail que les autres, ou c'est parce que là, vous avez la facilité de vous exprimer. Il paraît, c'est Palmiche. Elle parlait à qui? Entre parenthèses. Après, quelqu'un qui m'a envoyé ça, elle m'a dit qu'elle parlait ce qui n'a essayé nan de konabiso tendresse. Depuis Makambo et Bandi, nous avons que les audios, il y a Davinon, il y a Palmiche. Et ça sur la place publique. Atindela qui X audio, à cela qui n'a Y, et Nyon Sobazo Memango sur la place publique. Palmiche, il faut faire attention, maman. Là, on ne te respecte pas. Là, on ne donne pas la vraie valeur na yo. Et là, c'est autre chose. Il faut faire attention, maman. Le dernier fois, enregistrement, on a yaya. On m'entend qui t'a monté au courant, bino, en ça n'a été. On m'a dit, on a qu'à moussou, quand même, on a enregistré, bino. Biso tozana kati motuka tokende monge tozobeta kutu na solo noma toseka Davina nde batelaki commentaire nafuna kutu lobi bosela ngai moboye mawezo kata Palmiche koloba teke bobimi loka basongi songi bobimi nde basongi songi. Kolobate parce que makambo ndenge zokende ba voice bimi to bimi loka basongi songi te bobimi lokwa basongi songi te bobimi nde basongi songi bobimi basongi songi Hotel voice kendeli d'accord abenga lo banene na lobi d'accord na ibisi d'accord Allô mère mais au monde toza boyoko natinga kutuko to fona na modèle bi makasi na yeba kutu na se justifier ndenge nini pendant que non qui venga pa kutuko to fona na modèle bi makasi na yeba kutu na se justifier ndenge nini pendant que non le belongo ya tiko seka ya na ngai oh ya na ibisi d'accord na bi mon enregistré puis son na manicho c'est na yebi et ça va petit à gauche.
bango qui va enregistrer mission ba notre matin bango na sima ni poso yoki ba data ba fona ba kwa manette bosika yange bi pembeni po bazaki moto azaki pembeni na yo to potala mena azaki mupanzi na yo. Voilà, tozongi yao le voix ya bandeko mususu ezalaki musika le voix ba voix ya bandeko le des autres se voix ezalaki musika mais kaka voix ya ndeko na biso Palmiche nde ebalaki o dominer. Ici je me pose des questions parce que moi na benga bango en pleine émission ezate qui était pembeni ya Davina Apwa, qui était à côté nani azalaki Davina azalaki na volant, nani o azalaki pembeni ya Davina na volant, dada azalaki na sima ou liboso, et puis Palmiche azalaki liboso ou na sima. Et puis Palmiche, ma sœur, le respect ba imposa kayango. Le respect ba imposa kayango. Toute les personnes oyo a s'excusaka, cette dernière s'accuse. Mais comment Palmiche au komi lelo a audio lobi kuna appel ba enregistré yo. Oyebi déjà que ndenge to zabo ina temps oyo mouvement na biso nyonso fo bato ba banda olandela ngo ko enregistrer biso parce que tobimi ba songi. Palmiche, ndekonanga moi si je n'ai pas votre numéro, mais ça là attention, là on touche à ta personnalité. On touche à ta personnalité. Et puis, les gens peuvent aussi imaginer que yo oko zala na coup. Parce que tu traites directement na batu oyo. S'il vous plaît, maman. Tu traites directement. Parce qu'on ne sait pas dans le contexte nini yo faut kaka osolaka na ba essai, osolaka na ba tendresse. Pendant que ce sont les mêmes personnes oyo bazo koko accusé bino kozala batwa songi. Mais au départ déjà, je t'informe que songi Kotonga, eza na infraction te na code pénal à Congo. Eza te. Ce qui est complicité, complot, moi, mabe contre une personne, wana, ça va. Mais quand vous parlez, il y a comportement, il y a vie nabino professionnel, vous citez les noms, c'est naturel. Nga ermo to la pena Sarah ato bandia to kiti to matia. Ah Sarah, oye pena de mère vena, en tout cas ça va pas. Des mères, jour on a bena à bengi que moi de l'eau mon de feu les cameti siko des mères on a bena azana ena et le côté tout l'exi na biso ngona ndenge ya na ndenge to solo la kana biso parce que chaque batouba na ndenge na bango ba solo la ka. Mais Palmiche au commis, faites attention ma sœur. Les gens peuvent avoir une mauvaise idée sur vous. Parce que même là, yo moko ozoloba, voix eza dominante na ba audio nyonso, ezali voix nanga. Et c'est-à-dire mutu o voix faux ezala dominer. Il faut ezala mutu oyo afandi pembeni ya téléphone o bazo ko enregistrer ou bien pembeni ya dictaphone wana. Parce que sinon admettons que ozalaki na ofandaki place moko na garçon wana. Donc, on fait une place déjà na voiture. C'est sûr. Ce qui toi na voiture, nga na zo loba liboso. Et koyo kanati moto donc azana sima. Mais ce qu'on fait une place na enregistrer na yo, oyo ekozwa en valeur en charge ekozwa makambo nga na zo bimisa don na monoko nanga. Faut faire très attention. Yango omoni bino ba ya mayele bolobaka, la bouche qui parle beaucoup ne manque jamais le péché. Ozoko se justifier yo nanani. Prenez. Ozoko se justifier yo nanani. Tala bazo babaza awa te. Awa nde omoni herbiso to fandaka awa tozaka batu ya mayele. Na linga bino mingi bande konanga basi. Vous devez faire très attention. Comment aujourd'hui bakuti bino na kati ya mabe. Mais mabe obino bozo komona ke ezali mabe bato bazo koloba ke bino bosali mabe bazo ko retrouver ba trace na bino et pas ya bato wana. Bazo ko retrouver ba trace na bino et pas ya bato wana. Vous savez aujourd'hui président Guécho, on a voulu qu'on salue la personnalité nae parce que c'était ça.
babiloko soki ezalaka ke ba enregistrer par exemple mwana moya famille bota na kombo ya Bellevue pour na maman Sila Gesho alingaki finga mana degré moko na internet impossible. Mais heureusement que tout le monde sait que ces messieurs na kombo ya Gesho n'est pas problématique. Et puis Palmiche Zwanon moi mai ya malili mela. Zwanan moi mai ya malili mela. Au moins tout ce que nous faisons. Même bateau bazo kanisela ba acteur ya président Gesho. Même bateau bazo kanisela ke entre binomi satu ezana moko do asali yango. Biso na bango to ebi vérité te. Moto ebi vérité zaka moto asali na Nzambe. Mais biso tozo ko fanda ba conscience ta biso ezo ko interpeller biso nini. Yo lelo bazo finga toute ta famille. Bazo finga kibo mutu na yo na oyoza. Na oyoza. Et à la fin, au commun yoko ya ko s'exposer, au banda ko se justifier, j'ai même appris par quelqu'un que et t'avait appelé pour que tu demandes pardon. Pour que tu demandes pardon. Ce qu'on a évité, makamango ezalaka bosala na sima bosenga pardon ou ezalaka to sala parce que toi as besoin ya osala. Ezaba image na binonde et ezoko kende mabe. Aujourd'hui, batu bako loba na bango te. Mais batu maïe les places bafani ba nde na zabe so na fani na Sara en tout cas ma bouche et fonga malisute. Bouche nanga et fonga malisute. Vous devez faire très attention. Nazo luka na yeba. Mama Palmiche afanda ki place nini, Davina afanda ki place nini, Dada afanda ki place nini, bana wana mi susu bafanda ki place nini. Parce que par rapport il y a information o nga nazo kozwa li susu o nga nazanango ke bandeko wana bafanda ki na sima lokola ezali jeep ya 3 places bafanda ki na sima. Air d'Acosta Akiti nde frère moko ayaki ko remplacer place d'Acosta afandaki. Ce que frère oyo ayaki ko fanda place d'Acosta nani comment pas d'Acosta ndeko nanga o frère nanga nani décor era kiti nde frère wana aye ko fanda. Ce que place décor a quitté la ki masolo oignon se bimi bobeta ki yango après décor ou avant décor. Oui, ce qui est après décor. Moutounini ayaki ko remplacer place décor de Fandaki. Et Moutouana azalaki na nani na kiti. Vous devez faire très attention. Bobeta batumi touté. Bozami kolo binomi satu. Bozami kolo binomi satu. Boza ba responsable. Tala leloyo. Ndenge boza étalé. Et puis bino na bino ba comédien. Heureusement na kati ya mutu kana ni journaliste doit azala quitter. Ni journaliste azala quitter. Oh chroniqueur ndenge bofinga ba misus ponga na lubaka na chroniqueur tete je suis chroniqueur. Ni chroniqueur azala quitter entre vous. Tala ndenge mbumaka ya mabe ebimi na lidesu ebomika kama desu wana zoba. Etale bino. Tout un chacun a besoin de mesure na ngambu na ye na kwen na ye. On peut beau parler, on peut bien discuter, mais c'est la fin de ekata makambo nyonso. Na ba conscience na biso. Je sais pas. Dada, quand vous parlez avec les naba ese de Panama, bosolo la kanaba ngo makambo nini. Davina, si vous parlez avec ese, bosolo la kanaba ngo makambo nini. Palmiche, si réellement vous parlez aussi avec ba ese, parce que nous savons tous batu babimisaka les audios ya ba comédien mabe ya ba comédien bato bazo ko salure ba comédien eza ndeko nanga ese ndeko nanga mida ndeko nanga mamu eza bango siko bino herboza na ba numéro na bango na bosololaka nini pour jusque là nana yoki audio ya Dada na Abakouk ata mon côté. Nana yoki audio ya Davina na Abakouk ata mon côté. Ni encore na famille Libota, ni encore bandeko na biso o baka naître, mais jusque là du jour au jour, tozo kaka ba audio ya Palmiche na les Abakouk.
Nzambe abatela bino bo changer. Nous prions que ceux qui bazo kansela bino mabe Nzambe alimbisa bato wana. Lobe ko le kalilo. Merci.